Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mingi na bino surtout ya bolinga maman Eliani. Tu na pesi bino ba mbote ba ebo ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni, bino bande ko na ngai. Bonne santé. Est-ce que santé za malamu? Est-ce que bolamu ki malamu? Ah, voilà. Wa bino maman Eliani, tout ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimi ezali. Alors, de votre côté, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Merci mingi na bino surtout ba obolinga ka maman Eliani tout. Ba obo sepela maman Eliani tout. Ba obo sepela kana musa maman Eliani tasela la kabino. Et surtout na ba obo sepela na service traiteur la Providence. Parce que service traiteur la Providence ya honde za la ka gagne pena ngai. Alors, merci mingi na bino. Oh, tout bolinga ka service traiteur la Providence. Merci na ba client surtout. Depuis na bana musa na ngati na mukolo ya lelo na oyo ti lelo Nzambe aza ko pambola Bible le biete nani o aza pouvoir ya ko botola o Nzamba simbi na loboko na ye. Alors ngana pesa Nzambe merci pour service traité la Providence ezali musala o Nzambe ye moko apesa ngai pe Nzambe asimbi ona loboko ne muta ko botola ngai yango azali te. Mutoko baby sape service traité la Providence pe azali na moni pete ngana simbama esina ye kama na kombo abomoy kombo na Yesu nanga bobele yo nkolo bobele yo Yesu bobele yo. Voilà, nazo sala moi continuité à l'histoire to sola ki lobi ya likambo ya ndeko mwasi oyo azalaki na mukanda te aboti na patron ya mobile ne pona mukanda. Nebi ke ba mama bino bolinga mingi makambo ekendaka soki eza na faveur na bino nde bosepelaka. Soki eza na faveur na bino te bosepelaka te même okile sala mabongo te. Na vie faut quoi accepter makambo nyonso. So likambo eza en faveur na yo on dit mais na défaveur na yo ndi mape kaka. Lelo otozo kende ko solo la lobby kaka hier c'était quoi? C'était quand? C'était lundi, mardi. Donc on a fait l'émission oyo ndeko mwasi abotina patron ya mobile na ye contre sa volonté. Ezelo ko ya linga kité. Ezelo ko ya sepela ki pe na ngote mais pas ka ya mukanda. Pasika ya kozanga mukanda ekomiseke na niveau wana moi muketo pe na foti pe mobali oluki ndotika mwasi na ba démarche ozotika patron asala ba démarche na place na yo yango ndeko kwa mwasi ke kokoya na makambo oyo ya linga kite mais oyo ya lelo eza ndeko mwasi te eza ndeko mobali tango ndeko mobali ayoki likambo oyo lisolo oyo na beti soko oza na posa ya kotala yango ndeko na ngai kende na ba émission mama Eliani tu okomona émission ezali oyo na bika lisolo ya somo likambo kaka pona mukanda ndeko kwa na ekobo kendo kotala yango ko comprendre oyo siko ya lelo eza ndeko mobali mutabenga po ebisanga mama Eliani. Maman Eliane. Nga mwana mobali nazo souffrir makasi. Nazo souffrir ma deuxième maman. Nazo nyoko manakati ya mboko kaka na France. Nazo nyoko ma. Na ebise mwana nga mobali problème nini. Alobi mama. Ndenge nazabo nakati ya mboka oyo. Nasali déjà à 10 ans na mboko oyo. Nasali 10 ans. Mais na 10 ans nga nasali mama na umeleki mwa muke pona sa nini. Nazo mukando yebika ba démarche ndenge zalaka. Na yeko za mwasi na kuti mwasi na ngawa naza bana na emisatu aboti bana ba papa mibale bana misatu aboti na ba papa mibale tangu na zu mwasi o na ba na moi jus pesa nga moi énergie jus d'orange voilà ça linga bien ndeko o mobile ebisinga lobi maman Eliane. Tangu na lingi mwana mwasi na kuti ndeko mwasi oyo mpo ya baki na mwana mwasi bonga ya bandeko mwasi to lingi ndeko mwasi na kuti na bana misatu bana na ye misatu aboti bango na ba papa na ye mibale tangu nga to lingani na ye to kutani na ye to lingani na ye na ye bise vérité ke ngai ninga nazawa na ngana mukanda te na ye bise ke ngana naza na mukanda te ya lobi soko linginga na bolingo ya solo ya pa souci ngai na kopeso mukanda moi mobali ya bi mama andime pesa nga mukanda Mais natali soki na kina wana ndenge libala mabala poto yo
nayebi comportement na été nayebi peninga zate po déjà boti bana misato na ba papa mibale na moni oyo kozalanga singa na kingo te so na kene na ninga mariage so to peut-être na ninga mariage kozanga singa na kingo te na tuni opesa nga mukanda na ndenge nini alobi na nga ke omoni bana o na boti mobali ya liboso tobotaki ne mwana moko tokabwani mobali ya mibale toboti bana mibale tokabwani ye tobalanaki na ye ntango tobalani na ye azwi mukanda akimi ngai akei yo sikoyo tokobalana te eloko tokosala tobota ntango nga na wakumba zemi yo kodeklare mwana kwa nga na nga française baopesa mukanda mwana mbala abi problème eza te papa bana mibale ntango azoki mukanda akimaki na ye akendaki na ye en état marié na mwa mwasi wana ntango akei na ye mwasi amoniki mobali akei na abi eleki ne kaka mukanda d'accord akei na ye baza na bango na baprocessus na bango ya badivorce yango mwana mwasi ayebisaki mobali ayebiki ngai na yo moye tokende na libala eza te tokeka na ndenge akobota soki olingi ngai problème ete na française okozwa na mukanda mwana mwasi akumbi zemi baboti mwana bazovanda mpe ndako moko ndeko mobali adeklare mwana bapesi mpe mukanda bandi kosala mwasi ayebisi ye lokola yo obandi kosala chaque fin du mois salaire na yo kobanda ozala divisé par 2 soki ozwi 1200 okopesa ngai 600 mpona mukanda oyo ngai napesi yo mpona kokopesa mukanda ofele te oyo azoki yango ya ofele akimaki ya mbala oyo nakoyi mayele nakopesa mukanda ofele te ya liboso akimaki donc lokola ozwi mukanda soki obandi kaka mosala soki ozwi 1200 opesi nga 600 na compte ya mukanda 300 na compte ya ndako ya kolia ce qui fait que ndeko ya mobali soki azwi salaire ya 1200 apesaka mwasi oyo 900 € tout le mois atikalaka na 300 € pour salaire neza ya 1200 atikaka na 300 mwana mobali alobi o wana kimaki mpo bobalanaki ngai tobalani te tolingani opesenga mukanda oui totala ndenge tozovanda ba caractère na biso ndenge kozala soki ozala na ba comportement ya bien rien ne nous empêche que tosala nini tobalana mwa mwasi alobi ngai nyoka sa swinga lokolo nakotika sundo kwa mibale nyoka so ngai te eloba na mameli ya nito ke soki osoleki na nzela nyoka suyo keba deuxième fois nyoka ya kosoa lisusu te bozana kati ya émission préparez-nous pour le mariage. Ici c'est votre deuxième maman Elia Netu. Ce que zamba ali boso kuti émission na kosenga no s'abonner na Elia Netu TV et surtout ko bossa na te activer cloche de notification pour que vous la notifier à chaque fois que émission eska ekokota na kati ya chaîne abiso. Moi mobile alobi mama Netu na bandi musala nazo sala na pesa ka mwasi 900 € tout le mois. 600 € ya mukanda. Azo futisa ye mukanda. Donc chaque mois ça a salaire. Abi na tika la kana 300 € na maboko mama Netu. Chaque mois salaire nanga ce qui na zui. Il faut na pesa mama une année. Na ke. Ko renouveler. Boye bi mino ce qui pour na ko renouveler mukanda. Il faut ozalana eloko ba bengi. Justificatif à domicile boyebi ba papier surtout ba senga kawana ozi on a sima mutu faut ba fiche de paie ya mutu on côté na préfecture pour payer son mukanda il faut ça la lettre d'hébergement ceux qui ezate moyen ba renouveler ezate moi mobala bi une année koki mukanda esili aki ko renouveler moi ça salelier deuxième année ya mukanda troisième année ya mukanda moi la mwasi ye moko amoni kaza susu na bolingo na mobilité mobali abi mama ngala aza ko respecter mbongo asinga ngala aza ko pesa ye pona conserver kaka mukanda pona moni ki pasi mingi pona kozwa mukanda nazo pesa pona conserver kaka mukanda na ngai mama kaka ndenge lobi makambo ya 10 ans wana ngai na sali pe na bi na se renouveler déjà 3 fois 4e fois oyo to kotsa ba papier na senga mukanda ya 10 ans mukanda ya 10 ans boma makambo na mboko na senga mukanda na ngai ya 10 ans mwana mwasi ayebisi ye ongo senga mukanda 10 ans po kimanga po sozi mukanda 10 ans kimanga okende
na okosala okoza mukanda ya 10 ans te okovana mukanda na une année okobanda ko renouveler mukanda ya une année oko renouveler on peut 5 fois ta 7 fois de toute façon tant qu'il y a un comité na pesa ba papier na ngate ba kopesa pe mukanda ya 10 ans te mwambala bi mama ya solo wana ay mama Eliane naza na pantalon kitoko te naza na chemise kitoko te na salaire na tika na 300 euros pognon so moi ça zoaka mbongo mukanda mbongo kolia mbongo mukanda mbongo kolia abi mama naza na poto mais naza na souffrance nazo souffrir ce qui to kobima to kende fête mukolana to ki fête wane mo tala mo chemise asomininga mo chemise okabi yo mo samba pantalon yo mo pantalon ta mo 120 euros yo mo somla ngaba chemise moko ka ndenge wana mama ndeto kobima do naza na mboka poto mais ondie na poto te mama nazo savourer poto te mama ondie mutu na sala kate mbongo nyonso mwasi mutu asaka nini azoka para mukanda na para kolia na tikala kana 300 euros siko 300 euros soki na sombi Navigo na tikala kana mwa 200 euros na mwana mobile na kendo kata suki entre temps na tika mama na Kinshasa na baser na Kinshasa entre temps mama Eliane na tika mama na Kinshasa na baser na Kinshasa mwana kenda poto soko tineli mama 100 euros wana 100 euros a passe au côté de la maman. Et bon, on va dire que maman nanga. Maman ni tunasali 10 ans na mboko. Mena alo kwa kama mutu esika. Pona nini? Pona likambo oya mukanda mama Eliane. Likambo wa mukanda. Maman ni tunasali 10 ans na poto. On dirait mutu mona na ebisho maman ni tu passe naza na ngonga mwana wa mobile. Na ebisi bino frère wana so azo benganga na ko kata eta téléphone te no ka moi parce que a se défoulaka so azunga na téléphone aza ko se défouler azolo ba nyonso azana ngwa aza ko na tikela ketan o ka penza mama s'il te plaît yo kangai mama asa ngana s'il te plaît mama ni to s'il te plaît mama nanga yo mo ba ko sa deuxième mama so mutalinga na lipeka no chela ke lipeka lela yo kanga mama s'il te plaît alobi mama Eliane salaire nyonso so na tikana 300 euros 100 euros na ngana Navigo 100 euros na tindeli mama nazana eloko mon côté siko boyo kalikambo oyo komelie pona mukanda ya 10 ans tango asengi mwasi mama na renouvelé 3 fois 4e fois oyo comme la préfecture ba pesa mukanda ya 10 ans mwasi aboyi alobi po kimanga lokola owana musa kimaka babandi mo matata na ndako mendenge ni na kima yo me yo zozonga bambongo ça fait 3 ans ozoka 600 euros ya mukanda 3 ans yango ozoka 600 euros tout le mois abi mama quand je te dis tout le mois c'est tout le mois tala kaka pa inazanga moko na mo déjà galère ya mukanda pona lengela mukanda na ndima kata mbongo wana mama menazanga mukanda te na ndima kata mbongo wana menazanga mukanda te mama na ndima galère wana mais na moi quand même c'est bon 3 ans 4e année naza parents français na koko senga mukanda ya 10 ans ka ninga za pe ba conseil pe ba ninga ko swana ba ninga ta on ebisaka ba mbotala ngai na pesa ka madame tout ya ka pasa mukanda oyo na mela na je pardon jus d'orange à ragoût jus d'orange zeleng baninga balobi senga mukanda ya 10 ans oza parents français ozo sala senga mukanda yona kubali ko senga mukanda ya 10 ans mama moi ça sali nini bandeko bolanda bien bandeko basi bozo ka para ya ndeko na bino moi cité bozo la rappel correct à mon avis pour na bino bolinga ka makambo eza na faveur na bino so na faveur na bino te bo sepela raté nzo kande mokileza ka bongo te bandeko na ngai non albi maman Eliane Nito moi c'est à commune à préfecture que bo pesa moto yo mukanda ya 10 ans te azoka son ya mwana na ete apesa nga pension alimentaire te ma bazanda kumoko manzo ba pension alimentaire soki paka na mwana te mwana mobali ndenge zala kaka lobi bon mama Eliane malgré moi c'est aboya ki nga bité nga mwana kokokoma natala ka qu'est-ce que ça va donner nazuka ba justificatif banini na tena enveloppe na tindi préfecture ils ont sa réponse que na ba preuve ba courrier au moins ça comment qui déjà na préfecture moi ça comment déjà na préfecture kuna ba zongiseli yango ba sali na moi résumé que madame Intel awa madame Lukombo a comment qui a le biko occasion ya mwana te aux en droit ya mukanda 10 ans te de moi to pso mukanda 10 ans ezate
Pona nini? Parce que mukanda wana azoki yango na sima ya mwana. Mukanda azoki yango na sima ya mwana. A deklaraki mwana zemi pe ya solo ya ye moko. Ye moko a deklare zemi na ye. Azo futa pe mwasi mbongo ya mukanda. Mwasi akomi ba pese mukanda 10 ans te. Bomoni bandeko na ngai? Bi 10 ans ba pesa eta boyi. Mwasi aboyi ba pesa mobali mukanda 10 ans ba pesa te. Po akosa nini akoya kokima. Mwa mobali bi ngai na kina makanisa okima te ki na kima. Non, to vandi na biso mama. Tozo vivre malgré na zomona ba comportement ninga kanga ngambongo alingana za na mbongo te. Kobima foto bima biso mibale kosabona koma esclave. Bongo likamuna madaga daga. Mama so akanyo na mbeto. Ezanga yite. Ezande ko mobali muto. Bi mama so ko akanyo na mbeto. Atonda ka peno kite. Likamuna daga daga mama na misala to salaka na mukongo pasi. Soko mikika ko yebiseke nazoka biete. Boy ko kelka basi alubi mwasi alinga nzoto koleka na Yesu Masia. Mwasi alinga nzoto na nenga wasakana te. Oyo ka ke muto alinga nzoto mama. Nga mwana na o souffrir. Mwasi alinga nzoto lokola eloko mususu. Alinga mbongo lokola sukini. So kaka na meki kolobake. So ki na meki ka naza fatigué maman il faut le problème. So na meki kolobaka ke naza fatigué, il faut le problème. Ndenge tozo ba bo maman Eliane, mukanda na ngesi la raté, mukanda esili. Ba renouveler nga ya tape na bande ko pesa apsinga boso inani apo ba pesa nga 2 ans. Ba renouveler ngo pété. Pona mwasi akomi na préfecture ki ba pesa nga mukanda te. Na zokason ya mwana te. Yango wana mama na yepe ko yebisa yo biso mibali ka bomona kake mibali baza mabe metala nga makambo mwasi asalingai. Na tuni sikoyo oza wapi abi mama na kanda wana na ko siko vanda te na bimi na ke pa kuza na nga na vanda na nga sikoyo pa kuza na nga na bime pa mwasi asala nga makambo boy mama ata yo monene na abo na tikali maboko pamba na sala mukanda te. Pona mwasi akomiki ba pesa nga mukanda te. Po mukanda azoki yango na sima mwana. Yango na yelo pe lisolo na nga okabola pe na bato bayoka bamona ka mibali mabe te kaki mibali basala ka basi mabe batala pe basi ndenge ni basala pe biso mibali mabe. Ndenge na zabwe na mona ka pe mwana lisusu te. Apimela nga mwana soki na bengi ayambaka te. Soka mon telefone nga numero mona kati amoni akati soki pe atana bengi na WhatsApp amoni asali refus appel na nga mama. Donc nazo souffrir 10 ans na poto. Déjà na vandaka déjà na sala ba 3-4 ans mobo sans mukanda. Na yeko zoye na zo mukanda mo ba condition na ndima zo kambongo wana. Moi c'est to kanenda ko moko to saka bolingo to lala ka to la mukaka. Na pesa ke 600 € chaque fin du mois pour na mukanda na ye. Ye mo pesa ke 600 € futa pour na mukanda. Pour na muto musunga na pesa mukanda akimanga kenda. Na lingi suna kota na bere wana te mukando mbalo fona lela ngombongo yambala liboso muto na pesa ki na lela kimbongo te yambola fona lela ngombongo. Siko bino ba iboza ko talanga bolobi nini? Bino bozo talanga. Bolobi nini? Na requête na kambu oyo ndeko mobali ayeko bebisa biso. Ayeko ebisa bino. Po ebisinga na ebisa bino. Abi papa wana sala ki mabe. Ayeko zo mwasi ya bato ache na tatami abotisi ye mwana. Akaboli libala ya mwasi na mobali akaboli bango po abotisi ye mwana. Mwasi akimi libala ki po patron abotisi mwasi ya musali na ye. Papa na sala ki mabe makasi. Eloko ni petinde ki mwana mwasi wana andi makochanzo to na mbetu mukanda. Kaka pona mukanda ya 10 ans. Etinde ya chanzo to na mbetu. Oka penza contre ma volonté mbili ya bela emba. Mibali te mokonde ya mbongo moko ya bolingo. Mibali te ngaya wana kati na kosala nini. Bolingo epai ko kelela epai na pesa na nani. Mbili ya bela ya mbili kambukutu mibali moko ya mbongo moko ya bolingo. Me oyo mibali moko ya bolingo moko ya mukanda. Moi mwasi wana bokendo ta lisolo alinga ki patron ya mobile na été mais patron a obligé ki ye pona bandi ko luka mukanda ya 10 ans patron obligé ye mwana mwasi atali ke mukanda ba une année oyo nazo ka 10 ans na ngana chaka nzoto na ngana mbeto ekotika la secret
nzoka nde mabe babombaka yango te nakotia nzoto na mbeto nakokumba zemi nakobota mwana na libala ne esika ezalaki na mobali ne ekufaka te ekufi mpona kaka mokanda ya 10 ans oyo mpe ndeko ya mobali oyo na ntango ya mokanda ya 10 ans mwasi ake kokoma na préfecture bapesa ye mokanda ya 10 ans te azwaka son ya mwana te na oyo azalaki nango ya inane mpo barenouveler yango mpe te soki ya 2 ans barenouveler yango mpe te mpona courrier oyo mwasi akomai na préfecture bandeko totika kosala na mabe mpona courrier bakoma na préfecture yango wana bomona bato mosusu mutu mosusu komona na nzela azotambola azolobaloba na nzela ye moko obaye azolobaloba boye moko mpo nini makambo eleki na mutu mboko ya poto ya poto nyonso soki moto aza na mokanda te ezalaka pasi mingi kozanga mokanda eza handicap kosakana nango tala koza moto aza handicapé oui mpo so oza na mokanda te oke mosala te so oza na mokanda te okozala na ndako te so oza na mokanda te okozala malamu te mpo te bavandaka yango bien soko oza deja na mokanda yango wana okomona bablesse de guerre mwana mwasi oyo libala na ye kufi no Pascal alingaki me mpona pasika ya mokanda 10 ans mwana mobali oyo mwasi ali pendant 3 ans 600 euros c'est tout le mois azwaka ye na salaire mobali atali nazwa ta ya 10 ans na pema mpo ba 600 on ndenge azokende nga boye kaka pasi ya nini pasi ya mokanda azangi na ya 10 ans na ya 1 année na ya 2 ans azangaka te azangi nyonso atikali maboko pamba ake pa cousin na ye na etampe abina ke na etampe na komo vanda na ngana ke na ngana etampe na komo vanda pa cousin donc ko bandela so vie à 0 oyo penza matu Samuel ayemba na mituni nzambe pona nini boye pona nini boye pona nini boye na bomoi nanga minyoko uti wapi bapasi uti wapi kufe uti wapi minyoko uti wapi bapasi uti wapi 10 ans na poto obe souffrance na souffrance pasi makambo ya mikanda oyo mukanda identité mundela achela biso identité oyo eza ko nyokola bato na ndenga osakana te bino bayiboza na mikanda bopesa nzambe merci quelque soit ndenge ozola mukanda pesa nzambe merci botala bandeko nde baza ko souffrir ezala basi bazokweyisa mapona mikanda ezala mibali bazokweyisa mapona mikanda eloko tokuta na mboka mundele botala ndenge bato bazomona pasi mpona makambo etali mikanda bandeko na ngai ndeko ya mobali aza kolela alobi mama 10 ans na poto natika mama na Congo na basere na nga naza mwa mobali kaka nga moko pasi oyo nazomona oyo mama pasi ta omona nga bana mibali nde tozaka boye na bapasi ya boza na moninga ba age na yo mwasi ba age na yo bolingani okuta na ba problème ya boye bomona ka lobi na kikota na nga pa mère mobo na kikota na nga libala poto na kota libala mama la bandolengela nga mama yango wana omona biso bana mibali okomi komona mwana mbali ana mwasi moko ya mukolo oye kuta linga mukolo no mama ya makambo tokuta na kanango boye tala moninga mwasi wazaki ya age na nga toza ba age moko tala makambo asalinga lelo o soki na lobi na refaire vie okanisi na osani no kendo ka mama moko asana ye mukolo na kota na nga libala abanda kosana nini abanda ko lengela ngai na vanda bien me mama pasi nana libota na Kinshasa mama naza na famille na Congo na tiki mama na nga na baser na nga papa azaka sute papa akufa bandeko na nga basi bazana mama bache motema kende kona biso aza na poto banda na ya kosalisa bango ezalaka te mama kaka so na tika na mwa 5 euros 150 na tindelaka bango en tout cas na pasi mingi na motema mama Elia Nitu bon mama Elia Nitu siko akosala nini ezaka masolo to akobeta aka na bino efungolaka bino ka matoi efungolaka bino ka misu koyeba ezalaka nde boye eloko pe mususu bozaka mayele bandeko foko ozaka na avoka boyebaka kozaka ba avoka ozata na mukanda na yo wana uta ozongo na sima mwasi zala na avoka na yo po soki likambo ezali avoka koki ko défendre yo ngai eloko na yebise kinga lobi en tout cas loka avoka a défendre yo po koka ko récupérer mukanda wana oyo ozalaki nango même so ba kopesa 10 ans te bazongo solo mukanda no a 2 ans ozana ba fiche de paie na yo est-ce que okipaka mwana osomba kata biloko ya mwana tusa kendo so na avocat expliquer pe na avocat ke opesaka ye mwasi déjà ba 600 euros tous les mois pona mukanda wana kendo ke so na avocat mayelenga na pesa ki yango wana bandeko
nayebi nini naloba te bino ba oboyoki ngai boluka bino moko pe makanisi na bino mayele bwanya na bino bokoki koloba ni mpona lisolo oyo bouti koyoka sikoyo mwasi akomi mpenza na préfecture lokola ye bomonde libala eza boye lokola mobali oyo bazalaki ne babalanaki boye mobali nazoki mokanda après avoir kozwa mokanda mobali asaka nini akendaka ne bakabwanaka seke mobali ayaki intérêt mokanda yango bakabwanaki yango akendaki alors tout rôle bingai mbalo na kotravailler na perte te tant que mobile azum mukanda binga mukanda nango ko banda ko futela ngo 600 € tous les mois malgré boti singa mwana malgré za papa na mwana mais le cola déjà muto yaki avant yazoki mukanda kenda yanga ituro aye kozala ya gratuit te en tout cas moi mukina nzekela to sona bino yango yo to baka kozwa maele boye bakoza kana ba avocat mutu fosala kana avocat tout peut arriver bakoka ngona nzela bangita musuba ba expliquer yo to nini uzu telefone obingi avocat na yo telanga na kutena likambo boy telanga na kutena likambo sauf que so saka de te tika ba contrefaçon wana moye ba défendre les athées pour contrefaçon c'est interdit par la loi so ta musu tika ba contrefaçon wana ndeza mabeza interdit na loi mais soko saka musala kwa ba biso bo service traiteur nazana kabis nanga nazana avocat nazana nyoso na miso l'état naza correct en bonne et due forme. Ya miso l'état musala oyo correct en bonne et due forme. Ya mbomuna kanaza bien étalé boye na réseaux sociaux parce que na yebike musala nga na salaka l'état yebike madame Nitu Eliane azalaka na service traiteur musala na nga na futelaka yango impôt nazana avocat likamu nyonso yeko ozwanga tozana avocat ya famille nazana avocat pona musala na nga mutu musoko oya azunga pe na musala koselinga pe likambo na otungisa matin ata na convocation na okende te avocat kotelema osani akende kosamba po biso ba congolais to leki tellement mitema mabe na domaine nyonso tout motema mabe ya congolais eza na domaine nyonso motema mabe ya congolais eza na domaine nyonso soko saka musala moko yo pe kaka moto to saka zala kaka na avocat na yebisika ndeko mobali nga bizo avocat expliquer na avocat ndenge nini makambo ekomelio ndengo pesaka mwasi mbongo abiba mbongo kutu ba preuve eza parce que asala ke ba virement tango yazo ka salaire asali virement sala ba virement ya nini ba mbongo asala ka mwasi virement abimsa atalongo la na compte ne eke na compte ya mwasi oyo afutaka ye mukanda mayelinga na pesa ki ya mwana bino sope bozana mayela opesa ye bopesa ye. Et voilà, pour lelo, to sikiwana. Que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubarik, tatanza mkalu sakumuna, nzamba nube chanel bana betu bons. Bisous, bye bye.